festivités commémoratives. Nouvelle-Jérusalem, où nous sommes dans le cadre des festivités commémoratives de l'anniversaire de la naissance et plutôt de la mort de Papa Simon Kimbangu. C'était le 12 octobre 1951 à Lubumbashi. Et des milliers de gens sont montés ici en Kamba pour se rappeler de cet événement. C'est ainsi que nous avons accueilli parmi eux les personnes qui ne sont pas kimbanguistes, mais qui ont voulu se livrer à notre micro. Nous avons ici, à notre côté, le révérend pasteur qui est de l'église protestante. Nous nous réservons de ne pas le présenter, mais lui-même va se présenter. Tolobiete tozali awa na Nkamba Nouvelle-Jérusalem pona ko permettre bato nyonso bako koyoka mayeye tata tozali koyamba lelo alobela biso nde toko pesa yembote pe masolo na lokota oyo bato mingi bakoyokaka awa na République démocratique du Congo pe na Toloba Angola en face na parti mususu Angola yangwana papa mbote mingi monsieur le journaliste. Et to koki koyeba ou bien balandi oyo bakolanda biso na ngongo oyo bakoyeba kombo na yo ozali nani? Merci mingi, kombo na ngai naza révérend pasteur Félix Poati Masevo, nazali licencié na théologie évangélique na Baptiste. Alors ozali na communauté nini na église protestante? Naza na Igreja d'Alliance d'Angola na Kabinda. Kuna na Angola nde mboka na yo? Ezali mboka ya papa na ngai, défunt papa, mais sinon maman aza muto awa na kolili awa na tangili pe awa. Question de curiosité, est-ce que toko yeba mbula nini obotama? Na botama le 10/10/1959. Alors papa pasteur eloko nini omemio awa na Nkamba, puisque ezali rare komona bato balati pembe boye kolo yo kozalaka awa na Nkamba te pe bayaka mingi te, mais yo ozali awa oti Angola kuna musika na Kabinda okomi awa nini ememio awa na Nkamba? Eloko meminga awa ezali nzambe a recommander nga na koya awa. Nandimaka te na vie na ngai que ngai na koko koma Nkamba. Tina sala betili théologie na silisi nazaki kolinga kutu koyoka makambo ya kimbangu te. Nazalaki tellement méfiant na église oyo. Malamu yebisanga ba église mususu me kimbangiste te. Pona nazaki komona ki bazako sambela nzambe. Mais ezalaki na 1999 ezalaki na mois de septembre. Komona ki ete bazali ko sambela nzambe ou bien bazako sambela moto? Tango nazalaki na lero wana namonaki ki bazali ko sambela ka bato. Nazalaki intéressé ko tata mokene église kimbangiste te. Alors en 1999 ezalaki na mois de septembre na Lundu Matende na monaka première vision papa Simon Kimbangu aye ko bimela ngai na ndako pona ko bato belé bayebi na Lundu bayebi ngai très bien. Na Lundu Matende ezali wapi? Lundu Matende na camp ba réfugié. Na Angola. Na awa na RDC. Ouais. Na nzela ya Nsioni. Ozoke ni batambengi. Bayebi ngai très bien. Alors na fandi wana na saki presque 3 ans na muli papa Simon Kimbangu ayeli ngai abi yo zo ka batu awa est-ce que yo mulimo sante ezali nani? Mulimo sante ezali Yesu Kristo. Yo zo mulimo sante yo ezali nani? Ebisinga ezali ngai na chaki tembe. Makambo ebele bisinga ngai me na boya ki ko yo pona ko préparer doctorat na kende poto na mona ki kena ki église Kimbangisi na ozomona izaba recul. J'étais obligé na ibisa makambo na pasteur Kimbangisi na kende ki na bwende. Église moko Kimbangisi za wana na kutana na pasteur azalaki wana na ibisi etala makambo na mona bi akene na Nkamba kabina Nkamba soko na kekuna ezoko pesa ngane ti perturbation parce que ngai fana ki ngosala doctorat na ngai naza na souci kosala 2 ans doctorat comme ça naza un peu tranquille na musala nazo sala na boy na ngo kende Nkamba ibino bo me transmettre makambo et pas mo konzi na bino ezaki na 99. Sikoyo tango ba transmettre commission ndenge nini poete ozalati awa eloko nini memio penza puisque ozalaki opposé au moni makambo ndenge utikoloba mais nini tindio lelo lobete en tout cas en dehors ya onyoso na moni malamu na kwa Nkamba. Alors papa Simon Kimbangu ayebisa ngai ke yo lokola osokolinga wi makambo na kopisa yo te oyo komona etalinga bi malamu na mona parce que na sali ba ikameme na biso mbongo ebele na classe suna kina kimbangiste tana ngai koki fanalia mina sikongana kilisuna kizikimbangisi na kozonga susima na monaki yango izaba régression na boyaki. Alors tango sikoyo na longwe na monaki ke na komaki tango kozonga na mboka oyo ba papa na brefin papa na keneki siko na Kabinda tango na komi na Kabinda pona préparer na zwa pona za ba correspondance na poto na Brésil ba bisa ngai falo zwa canal par Angola pona koma facilement na Brésil pona sala doctorat tango na komi siko na Kabinda na côte na église protestante on a tangi bino alliance d'Angola tango na komi kuna na zaki pasteur du district
nazaki le premier pasteur na niveau ya Kabinda, azaki licencié oyo yebi théologie na science évangélique et puis baptiste. Kuna ba licencié bazati. Alors nazaki obligé na pesa cours ya théologie ya homilétique na pesa cours ya histoire de l'église na ITEC ya Kabinda. Mais namona ki ba correspondance na bango ezaki malamu na ngai tozako yoka na te ba cours mosusu parce que hébreu na grec bazako yeba ngo ba yebi yango te. Alors bazako mona hébreu ezaki makasi to ba ko yeko landa cours hébreu te. Ngabiso bolindo na hébreu te boko ko licence te. Wana so bolanda boza théologie kaka bo sala tina gradia. Alors babi que non, faut kaka o sala kaka net à l'école biblique. Na yoka na bango te. Bon na ba projet nga mosusu na longwa ki na bango na école wana. Alors na yetaki na le 4 avril ya année oyo na lali 1h du matin parce que ngimba elinga pour la deuxième fois. Tanga bimene bime pona nizo tungisa kaka ngai uzulanda landa ngai bakimbangisi baza ebele lukata kimbangisi mususu abi yo kaka parce que yo uti na église mususu tango ko véhiculer message yo bakondima ke ya solo makambo zulu beza ya solo posole bisi mwana na ngai bakondima azaki mbangisi te o bango bazaka na bango kaka ndengwana yango na ebisa to sai ko solanda 1h du matin ti à 5h du matin. Alors s'il vous plaît makambo eza kuna abisinga livre eza kombo doreki makambo ebele à peu près 80 pages nyonso zali kuna ba église nyonso za kuna très égola on eza kuna ebimi ndenge nini schéma eza kuna 26 ebimi ndenge nini nyonso ezali kuna. Alors soko ta livre wana okokamwa na zuya ngo ndenge nini. Alors livre wana ezali wapi? Livre wana tukutana na papa lobi il fallait siko ils allaient imprimer parce que makambo eza kuna ezali belé abino kona za kozwa ba étranger ba paya so na taminga ko na yo tekende au salame quelques jours ozonga na camp pour imprimer livre na bima pour senga ike il faut ekende na tous les continents makambo eza kuna ko ba église ba vraie religion. Et dans l'article 5, 19, 21, et Zakuna, pour nani papa qui a côté l'église Kimbangi, c'était pour la première fois que na Kabinda, premier dimanche na Keneko les 5, na mois Oyo. Alors na bien que bata catholique bazalaki, ba protestant bazalaki, ba assemblée bazalaki, ba branham bazalaki, ba bondeuge bazalaki, ba 26 bazalaki. Na ba poser question, na ko répondre bino kaka na Bible, eza na muno côté. Et ça va te ko na muno côté na Bible. Na tant que ezaki les 5 on a saki conférence na église Kimbangiste na Kabinda. Alors bazalaki on ba yebi. Ba 26 ba poser ba question belé na démontrer bango 26 égale à 1 bimeli ndenge nini na démontrer bango 13 égale na ba schéma na mono côté ba calculer soko talengo ko kama ndenge nini na zwalaki yango et ça ba schéma moko ezali wana papa timongi mayisinga ba secret nyonso sur 21 forces na kati na bango ko bana na Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit na 7 multiplié par 3 et petit 20. On peut aller? Bon, papa pasteur, oti koloba makambo ya mukanda oyo ezali na makambo nyonso. Mukanda oyo kombo nango ni lisusu? Papa Simoki Mbango apesenga kombo alobi fo ezala doreki, c'est-à-dire que D-O-O-R-E-K-I. C'est-à-dire ezala kisa doctrine originelle de la religion kimbangiste. Alors, doctrine originelle du kimbangisme, nani akomi yango? Ngai nakomi yango référent pasteur mais outi message pas Papa Simoki Mbango. Donc okomi yango sous inspiration. Sous inspiration. Alors sikoyo ozako yibse biswete ba religion nyonso ndenge yango ibimeli Papa Simoki Mbango alakisio et ayebisio e religion na religion ezali ndenge nini. O ezali ko intéresser biso puisque toki tango zolobete osali conférence na yoko na Kabinda obengi ba mangomba maso et puis parmi ba mangomba obengi pe 26 égale 1. Elingo loba nini? Na seki pona nini? Ezali badiri ya batu ezana Bible kutu te. Oya koko interpeller ngai 26 égale 1 na Bible ezate. Wana ezali ngomba nini? Bon, nazoko mituna ponga pe na côté na église naza mopaya nazoko kama ndenge niko yoka ke 26 égale 1 e uteli wapi? Na tendance na kati na église ki magisi bat nyonso bazolanda yo bayebite ezali na kati na lingomba nini? 26 égale 1 nazo yoka ngo kaka na église kimbangiste oyo Papa Simoki Mbango tinga ezo kama isanga naza impressionné na likambo pona yoka ki na tu Papa Simoki Mbango nazo ka ba makelele kuna abandi ko seka ndi nazo ko seka yaona seki abi na ngai eza 26 égale 1 te parce que nyonso na kati adoreki. Donc koseka oyo ezaya yo tezaya Papa Simoki Mbango moto aseka ki ndenga za ko tunela ngande za ko senga be yango nazo ko seka. Bon. Alors papa siko tango balakisio na shema ndenge yango yelaki puisque tango zoli koloba balandi bazali mitema likolo azali koloba me alobite azali koloba alobite siko to pession zela loba elingoloba nini euti wapi ndenge Papa Simoki Mbango alakisakio po ngai pe na Papa Simoki Mbango ngai pe nazaki tembe nazaki na bimse ki makamno so ya théologie nyonso na sisa ngai ke yo sali licence ya théologie ngai na sali licence te mais nazo so makambo oyo kana na vie na yo te kabi makambo nini okena doctrine l'église nazali homilétique nazali iso l'église place noko bomba ngai Calvin to zwingle to papa oyo ko bombela ngai
abandi koseka ngai bina ko biso vérité ya nyonso ya église na ngai na mokili mobimba sango oyo faut que na Amérique na Europe na Afrique na Océanie pe na Asia ngana bisi eza lourde tâche abina eza lourde te eza moke tant bakoyoka ngo bakotia te bakoyoka vérité likambo bakondimela yango alors tant on a ko zwa message ya 3 égale à 1 ngana bisi mais 3 égale à 1 et bimi ndenge nini abandi ko décrire ko démontrer ngai yango bande ko na ngai ezali esengo mingi ndenge bozo interview soki na sobo zalaki wana bringa bo prendre nga témoignage 3 égale à 1 et uti bini moko boza bakimbangiste ngana za protestant donc na famille na ngai ata moko aza na église kimbangiste azate alors na kota na église kimbangiste te ke na kiko kota na ibindegi ni salaka mais ayebisi ngai tala tuna bakimbangiste nyonso pona nini papa ki solokela bota mene 14 na yebisi boyebi pona nini papa dialungana kalbi dialungani ayiko bota 1916 abota makikaka pona nini papa diangene bota 1918 bakimbangiste ayo bisa ngai bo pona ni bataki kotela maka papa kisolokele na kati papa dia alungana na ngambo oyo papa dia ngena na ngambo oyo différence wana pona nini eza na schéma doriki 3 égale ebimeli kaka na kati na bino eza ya kala eza ya lelo te bokomi kotia makelele ya pamba ebandaki utabiso tozala na mokili emizalelaki déjà baza kosala transmission oyo tango ne koki apesi oyo tango ne koki apesi na kolekisa bino likambo ko moke et outil 3 égale à 1 botala malamu bino bakimbangiste na 1887 naissance papa simo kimbango boyebi yango asala kimbula boni na vie oyo na musuni oyo bosala calcul bozui plus date papa simoni papa dialungana na naissance et puis na mort na ye mbula boni asalaki bokomona ekopia bino total bango surtout misatu na ye moko papa simo kimbango ekopia bino 301 bosala calcul date ya papa kisolokele date ya papa dialungani date ya papa diangenda bokosala calcul papa simo kimbango bomoni kopia bino 301 bokozwa maintenant nakozwa diviser pour nakozwa 3 égale à 1 il faut oya te abengami nzambe il faut azala na 10 lettres s'il vous plaît il faut azala na 10 lettres soki eza 10 lettres na non na ye te aza nzambe te nazo ko reprendre il faut azwa 10 lettres po babenga ye nzambe à partir ya 10 lettres tokoyeba ndenge kodiviser 300 wana toyeba ekopia égale à 1 pe bayebisaki bakimbangisi so bolandi bie botala bien na babible nyonso ezako mpe barévélation papa diangenda apesaka bino 300 ans na likambo moko boye bokorevérifie mikanda na bino alobaki na bino chaque fois 10 ans na eglise kimbangisi ya un problème boyebi yango nga nasambelano kuna teme ngai nazokopesa inspiration mpo soki mbango botala soki eza analogue na ndenge bomonaki papa diangenda ezalaki kobikolaka bino bozwi siko papa kisolokele aza na 10 lettres bosala botango kisolokele dialungani 10 lettres diangenda 10 lettres et puis 30 yango mona papa simoki mbango asalaki 30 ans de prison ezalaki te kolinga pona nini asala 30 ans asala 25 ans te 20 ans te mais 30 ans c'est-à-dire azalaki kozelaka lettre à répondre lettre moko na inane allez-y azalaki répondre na lettre moko na inane yango esalaki 30 lettres ekoki na bana misatu yango wana asalaki transmission bandeko na ngai bozwa Yesu Kristo bokoma Yesu Kristo aza suna 10 lettres epesi 40 yango monaki ke 40 jours bana Israël na Égypte 40 années pardon 40 jours Jésus Christ tanga zaki na kati ya zamba kosambe pona bana Noa na kati na nzaza kuna toujours 40 pourquoi 40 kaka 25 te 20 te 15 te protestant toyebi 40 toyebi yango catholique ayebi assemblée ayebi partout mais pourquoi kaka 40 likambo eza na 40 wana sali bozwa 10 lettres papa Yesu Kristo papa dialungana papa kisolokele papa diangenda bomone pie 40 naza koya alors na tango sikoyo papa simoki mbango ekosala 30 ans na prison atikilaki bakimbangiste 10 ans nayebi te so boyebi yango so bobosana atikaki 10 ans mpona construction ya nkamba mpona makambo chaque 10 ans likambo na église kimbangiste yango nga pesaki exemple na 1921 naissance ya église kimbangiste bosa plus 40 epesi bino combien indépendance ya RDC toyebi yango biso mokili mobimba après 40 ans
papa Simon Kimbangu abotami lisusu na papa ya Simon Kimbangu kiangana toyebi yango biso tout et puis 40 ans yango na tango ekomaki na temps wana il fallait papa nani papa dia lungani azela tiko kokisa 40 ans pan a transmettre yango et pas na moyo azu mosala yango bozoko mona zako zela poni akomi na mukolo poni na akomi 85 ans mais azoko kwende kokufa te azoko vivre kaka na teko kokisa 40 ans soki kokeki te mbela zaka katile loyo ande konanga mbela zaka tiko kokisi 40 ans pan de poche basel transmission na papa Simon Kimbangu kiangana na kule montrer bino tango bosali 300 wana 1 wana divisé par 10 oete ba Simon Kimbangu na 30 ans na prison 10 ans itikalaki apesa kibino bobotonga bo diviser kopesa bino 3,1 bon ça la calcul bino news bakimbangisi la oza wapi oza na coin nini ça la calcul bon ça la 300 est divisé par 10 et kopesa bino 3,1 ezali pe na Bible bande konanga likamuna zo bezali na te na lingonanga binanga tanga na Apocalypse chapitre 11 verset 11 boko tala na Apocalypse révélation chapitre 11 verset 11 boko mona makambo misatu za kuna. Et surprendre, mais alors pourquoi 26 est égal à 1? 26 est égal à 1? Oui, na yebi yango. 26 est égal à 1, na yebi yango. Mais ezali sur le plan spirituel, ezalité. Bande konangai. Na démontré à Ebsinga Itala. Botanga na Apocalypse 13, 18. A Pesingai, explication, papa qui soloke a botem 14, boko ça la calcul. Pourquoi vous avez 1916, papa Dialungani, papa Diangenda 1918, ezali transmission à partir de Noah. Ce que vous avez calculé, beaucoup de gens ont sabino, vous avez fait la Bible na bino, ezateke na munoko, albina munoko. Beaucoup zoa date oyo. Naissance papa qui sont locaux ezalaki, beaucoup zoa 1260 jours. Il y a persécution des peuples de Dieu. Bamitungi sambalata ki basaki. Bon, dans Apocalypse chapitre 11 verset 3. Tangu Noah akota parce que Bible lobi ke makamete na tangu Noah ekozala na tangu na biso oyo yango ezali ko sala malelo yo ngana yo bozwi 600 ans Noah azalaki na yango po yakota na déluge azalaki na 600 ans biso to yebi bosi calcul bokotanga na Genèse chapitre 7 verset 6 bokotala lisusu na Genèse 7 12 na tangu Noah atindaki liboso corbeau akende ayi nokota soki maeka oki koruba ke olieni akena ye apesi kutata résultat moko te. Deuxième fois atindi la colombe to benga ka molimo santo église la colombe molimo santo atindi ye akei ayena sango ke mai esili nanu te ezalaki 7 jours après boko sala plus 7 boye le soto atindi pour la troisième fois atindi pendant 7 jours après boko sala plus 7 et Kopé Sabino 1914. Pour nini to changer jour na année. Bogotala na Ézéchiel chapitre 4 verset 6 kalobi ke kuna a révélé qu'il nous avait révélé Ézéchiel que toko zo jour et koko année. Na 4 verset 6. Boko komona boko pas date ya papa qui solokele. Bogotala 1914. Alors même papa Dialungani boko zo même 1060 jours plus tango bakoti siko na nzaza wana papa Dialungani c'est-à-dire akokisami Dialungani ngelo ba ke kokokisama accomplissement no eki kokoma déjà na 61 601 e bambula botala na Bible boko mona yango boko tala na Genèse chapitre 8 verset 13 boko zo yango plus et 7 l'œuvre de Dieu est aux bénédictions de l'esprit ezali basali na nzambe bana na nzambe bazwa ka bénédiction na 7 jours. Bokotala yango na Bible na Genèse 3, Lévitique 25 4 8, Apocalypse 1 20, 8 1 et puis 16 1. Tango bakotaki na Noah bazalaki Noah zaki yemoko bazalaki 8 banana bokosala plus 8 et kopesa bino naissance ya papa Dialungani. Alors 26 égale à 1 et bimeli wapi kaka ndenge wana bande konangai ndenge na bino ke ezali na mokana na nzambe bokotala kaka na Apocalypse chapitre 13 verset 18 bozui akotaki pe mutu wana Satan tangu Noah azalaki na 600 ans tangu nzambe bike bokota mwana lobi bango bokota na nzaza ngina bebisa Satan pa akotaki botanga 600 ans ya Noé
plus 40 jours azaki na kati ya mai azokende mpe na kati eloko wana plus 26 ekopesa bino 666. Alors bokotanga na Apocalypse 13:18 666 ezali pouvoir ya mutu kuna ezali mbongo ezali koloka ezali nyonso c'est-à-dire 66 za molimo na nzambe za molimo ya mutu toyebi yango botanga na Révélation chapitre 13 verset 18 Apocalypse donc Révélation ya Jean ezali na 13:18 bokomona ke 666 bokozwa calcul 600 ya date no wakotaki na ye moko wana Satan et puis 40 jours basalaki kuna plus 26 obozobenga 26 égale 1 et puis 666 na tout ce qui m'a pona nini 1260 kotabi bango kuna ni bakapacité na 1260 jours kuna passe ezate kuna bango mbongo bisengo bazotala nzambe na bango ezali mbongo yango na ba kosa 1260 jours wana ezali te mais yona ngai il faut to 1260 jours parce que to mona ke to lataki basaki pona ko vivre ba passe yemona ki nzambe na biso yango bomoni ke 26 ebimeli wana bande kona ngai makambo na zo vivisa bino ezali ebele na koko démontrer bino parce que ezali moins 80 pages recto verso ni parce que me vivisi ngai et pourquoi c'est 26 à côté na 70 yesu tango abandaki musala to ebi nyonso abandaki na 70 disciples pona nini batikela ki 12 atuni parce que pona batikela 12 ngabi na yebi teme abina nga batikela ki 12 pona nini parce que ba muso bataki ba yuki bazotambla na roi il faut zapper na mbongo tant que zotam na roi komi na mvuama komi ko tam na ba camion komi na ba mbongo ebele tant ba keko ba moni ke oh rythme musuza kuno balobi ki awa mbongo ezate il faut se le sentir oh so kanisa ki to ko na groupe oyo to komi ko bika to kufa susu te orkende ah bakima ki pona mbongo yango na bazali pe 26 za kuna na kati ngana pasi mbao me pona nini ba 26 bazalaki na nkamba 26 bazalaki na nkamba me bango baza 26 te bamusu bazalaki wana bayelaki pona mbongo tango bamoni ke mbongo ezali susu te bakaba privé ba makambo wana alors bango ba pengwe alors bande kona ngai à partir ya 5 19 21 ngana tuni bon ndina ko ba église kimbangi c'est la vraie église vraie religion abina ngai tala na 5 19 21 ngabi ndina ko yo 25 ilingolo banini abandi ko seka ngai alobi église de nyonso ezana mokili mobimba soki ezana article 5 19 21 te tika na yo obala Yesu tala nana zalaka ya tuninga tango obalaka Yesu nana zalaka wana témoin mariage bo salaka parce que kusala mariage il faut zana témoin wana ngaba nikolo on nabani ko ya jisi ngabi oh mais ngana zo comprendre parce que expliquer ngana bien ponga na zo comprendre yo te ozo bana ngazo mulimo santu na zo comprendre ko ile ko zo singa yo mulimo sabi ngaba ko seka binanga bon yo na no batinda ki Colombe botanga na mission ngabi oui biso Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Saint-Esprit c'est Jésus qui est mon quoi za ibandele azali aza musu azalité azali debi yo kaza alpha p omega a sekingai abi on savana boité naza d'accord mais démontrer ngai après un exemple mon kabi bon zo la Colombe no watineke la Colombe na utala soki mai kauki yo siko bozo la Colombe botinda ye na Sinaville ayesema kamezo le kana ville parce que bino résultat ke bo eza kuna ndana bi ah mais so na bi la Colombe ko kima na ye abandi ko seka ngai mais nini la Colombe pa ye ona mulimo santo ngabi oh mais mulimo santo zalina na bina ngai tala ngai na zuto nga pasomo kimana so bino kambo oyo akoyokela makambo na zoloba awa te ba église nyonso catholique protestante. Allez-y. Alors, l'église nyonso makambo oyo oya kotiati makambo oyo ya ye esili. Tant ils allaient sous-souter pour na moni que tant comme kuse pour makambo mingi ezali awa na koko loba mais bolimbisa parce que vraiment ils allaient belé. C'est 80 pages na koko sisa mokolo mokote. Alors papa pasteur ndenge utiko loba toyokete mutu nyonso ya zali nzambe. Soki kombo na ezana 10 lettres te azali nzambe te. Tozo kaka ye moko papa Simon Kimbangu. Na 1922 kombo na ezaki na 10 lettres papa Simon Kimbangu azali mwanda bozwa nzambe azaka na 6 lettres boko mabino stu nzambe bozwa mwanda ekope une égalité elingolo bandenge moko na papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe pona nini akomi nzambe parce que asali incarnation c'est-à-dire auti na Simon Kimbangu ye moko na tanga mona qui passe ti na 51 il faut la transmission 30 ans ekoki il faut la sous à répondre na 40 ans après parce que indépendance faut la nan tant ceux qui poinza parce que na Corinthiens chapitre 3 verset 17 et que nzambe azali molimo et si azali molimo est-ce que azali kimia et c'est na kimia ezala pour être ya ko botama la miba yango na yaki na papa Simon Kimbangu kianga
awa ozali na nkamba mbala na yo liboso mbala na kuna zoko kama mbala liboso na yawe na zoko suspecte na zoko kama mboka kuna yoka kaka nkamba na leka nanga Kishasa na kena nga matadi tala na kuna Kishasa sisi class nanga Kishasa mena yoka kaka nkamba lelo na komi yawe na moni yango vérité bande kuna ngai awa ndiza Jerusalem. Donc impression ni oza nango toyoko lobiete ezali Jerusalem mais lelo yoza konyata makolo na yo nini penza ekamusi yo eloko impressionné nga d'abord ezali kotala masse ya Nzambe ndenge bazali kotosa ndenge Bible azali koloba et puis baza na esprit te ya kozala égoïste baza pe na esprit ya kokabola pasi na moninga likambo ne touche nga makasi parce que Bible dit que avant o tosa Nzamba mona na kate et sengelo mona no mona tosa muto zali komona na miso na ozo mona na miso na yo mais vraiment impressionné nga makasi papa pona uta église ebele me na mona na noté na uta na literienne ba yebi ngai na literienne ba yebi ngai za na kabinda literana ba yebi ngai donc ba bosa nte bazomona makambo ba ko kamwa ndenge na komele aw okutani na papa Simon Kimbangu kiangani mbala liboso okutani na ye na kanisi mbala liboso nakutani na ye sikoyo impression na yo eza ndenge nini tango ozali en face ya moto oyo omoni mbala ya liboso oyo azali kokamba église kimbangiste yo tiko pesa ba démonstration ete église 3 égale 1 église kimbangiste nde tomoni ke boso ezali kone mais tango okutani na oyo azali kokamba yango boso laki lobi impression nini obimi nango oza nango pe sikoyo donc impression et marqué nga makasi pona ni d'abord azali Nzambe pona ni azali Nzambe. C'est-à-dire que simplicité eza na ye na mona ngona noté ata koyamba mutu nyonso muke mukolo koko mwana azotala te ko azakimbangi c'est azo koyamba likambo to mona kono église na biso te ezalaka te mais liboso église biso na moni ko za simplicité parce que nzamba za simple donc na azwi ngai to sololi na ye à l'aise ko talinga ko ke ngena kenga na biso papa kende po église ko kita bi to solola ka te papa kende e kamusa kingai pona komona ke mutu ya lolenge wana ayamba na utina ngani l'église mususu ayebinga kutu te mais première fois mais ayaminga koleka kutu ba mususu amonana na mokilité est-ce que ba mususu bazo expliquer ko lobete ezali fanatisme puisque ba leisio kitoko awa na nkamba yangwana ko mibilobela pasteur Mobimba est-ce que ekoko zala na ndenge wana te na lali d'abord boye bakabena baye bakangoma lamu ke lali banda na sali même pas kolia o nazo kolia grâce ya groupe na yaki nango ata mutu mo protocole moko te ayo pianga biloko kolia eza fanatisme te pona zone dare ngana ngisa doctorat mana kenanga doctorat ba yebi kenanga licencié na kenanga pote zo doctorat ngana lia nanga bien mais na ndimi ko ya ko tala siko na za ndenge na za awa eza peu de choses te papa pona ko tala mbongo na baby si na classe ko vous $150 par trimestre na institut supérieur na théologie to futaka na une année to futa $450 pendant combien de temps na licence. Maintenant je suis le doctorat. Bon papa besoin de ba lia pe. Mais na yena église kimbangi papa ezali kambolisa ya kusakana te. Moko atinda kinga awate moko pa yebi na bango angawate. Na za ata na ndeko moko ndeko toko toko na kati na Nzambe to komba ndeko. Mais na yebi te muto ko lobanga kinga na yebi awa azate. Alors papa mingi bakolo bakete depuis ba papa misato papa kisolokele o ituko tanga papa dialungana pe papa diangenda bakenda elingo lobete nkamba eloko tikalite. Sikoyo uti musika na kolo na yo ba ya solo ozali mopaya na kati na eyamba ya tata Simon Kimbangu tango ye eski omonike eloko ezana kati na nkamba ya solo soko monike eloko ezana nkamba tu ozana ba ozo afizina likamususu soko ozo afizina ka matériel mususu wana pona wana ndukolo ba keloko ezate mais na ka spirituel ba mandeko nanga makambo ebomba mi awa ngai na uti na yemba la liboso na moni makambo ebele secret ezali awa po oyeba yango foza na spirituel kaka soko zana musuno ko yeba makambo zoleka awa te makambo ezali ezali makambo minene eza ko sala mape ko ya ko sala makoleka lisusu koleka otomoni lelo. Alors papa pasteur na kanisi zo kenda na suka ya masolo na biso oyo ndimi ko pesa biso na yebite yo moto oye awa na nkamba mbala liboso pasteur protestant baninga na yo bazali banda Matei oyo tikoloba on dirait que ezali beaucoup plus orienté na bakimbangiste puisque balekisio makambo ya ba 26 balekisio à 3 elingo lobete problème ezali na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu poete oko kozongisa ngo na nzela ndenge wana eza tala beglise na lobaki église nyonso eza na kati doreki na longo église moko te ezala kuna na protestant pona nini ngana tiki protestant soki ngana ko tika président papa ezali kambo pona ko ndima tina sa licence ngana ko fana na église na ndima kite papa soki bo mona lobi église mo c'est-à-dire que papier ezali mulai na lobi catholique ezakuna na lobaki bien protestante ezakuna armée d'Isali ezakuna assemblée ezakuna parce que na tango luthérien
Martin Luther King autaki na catholique makambo eza kuna na ba encyclopédie catholique eza kuna soko fungu na 367 pages na Rome makambo eza kuna na kati eza na doreki na yebisi bino kitango nalobaki makambo na kabinda ba prêtre catholique bazalaki suspecté bazako lukanga na ndoko na fanda na ndoko kuna na ba pasteur apôtre mais ça c'est comment il a trouvé ces histoires nde avinga bon église na biso c'est que ba komi yali bosninga kusala pona biso eza na page boni eza pepe na 80 recto verso 80 pages 80 pages bon sikoyo papa nakanisi tokomi na suka ya masolo na biso conclusion liloba nini okopesa na baye nano banyati mabele oyo te bala liboso oyo nano bakotani na molimo mosanzo te papa Simoki Mbangu Kiangani oyo pe baye bazali sima na yo bandimi nyonso en général baye bazali kolanda yo na ngonga oyo message nini oyo kokopesa bango pwete ola musaba oyo bazaki na pongi ya boyinga ola musibango ba oyo pe bayebi nano te bakokoyeba ba oyo bayebaki boyebi ya muke basosola a partir ya maloba na yo nini olobeli bango pwete tosukisa masolo na biso. Bon nazali kosenga eza fanatisme te hein parce que nga na yaki awa pona kolia te na yaki awa pona prestige te d'ailleurs bomuni ngai na fandaki na nga nyen même na église na fandaki nga nyen alors na yebi loko na yeli bande ko bazana kuna libanda bande ko na ngai na tu basi Mbangu bisi mais batu bazali banda bike libulu eza kuna basi bana batata bande ko bakwena libulu wana bokende ko benda ka moko moko tango ekozala nga na kopesa bakozongisa mabina mabulu wana soki mwasi nazali kuna azipa milibela libulu wapi libulu oyo babimi na kati na Jérusalem yes. Babimi bakei alors sikoyo tango bakei bayibi makambo azali kosala te tango musuba bakendeki na prestige bayebaki te toko kokimisa bango toko boya bango bali bandeko na biso mais to bendaka bango bazonga po ete tango ekozala libulu ekozipama ekozala wana ndeko na ngai soka komona na kati libulu soki mwasi to mobali kozala kuna liloba ya suka ozana ngo po ete kokopesa na ibite soki yango nde ya suka ou bien ozana eloko mosusu olingeki oloba mais na masolo omoni ete na mituna na ngai rencontrer liloba wana te nini okokoloba oyo olingaki oloba sanke totuna yo bon eloko moko kaka na ngai koloba oyo botuni ngai te ezalaki fari na tenir conférence naza capable ya kotenir conférence na église nyonso ezala oza docteur en théologie osisi na poto oza wapi soki tozwi temps ya conférence mokolo bakoproclame yango boya bomba baquestion na yo nyonso na bible esilisa mpo ngai naza na inspiration ya molimo santo nakorépondre na question moko na bible mpe eza na monoko te mpo bondimelaki makambo ezali ya solo to ya lokuta mpo boye okoki kondima mpe okozala na miketiketi na motema mpo ozali mutu mais oyo aza na molimo ya solo akosozwaka mutu oyo mutu atindi ezali molimo santo papa posete totika yo posa totika yo te nazoko yeba te ndenge ba mususu bakolobaka soki ozalaka kwanga nde bakimbangisa bale yo basilisi yo sikoyo mais na mukuse résumé nano message papa Simoki Mbangu apesaki mpwete oyo bakokenda bakokolalela na message wana na nyonso masolo bozaki nango na mukuse résumé yango mpwete yango nde kenda na kati na mabenga na bango na mokuse bandeko na ngai tana kotela papa Simoki Mbangu ezalaki na 1h du matin ti 5h du matin même moi si na ngai alobi soki okoti na église wana biso na yo libala ezokufa pourquoi parce que comme j'ai na chance ozokende poto sikoyo otiki kokende poto ozokende ko regresser kozonga sima église kimbangiste église moko basambelaka batefsi mama soki ngai na kokufa pona nzambe yo kolemba ngai za problème te parce que Job pe azalaki ndengo wana to mona ki te mwasi netanga moni ke Job azalaki na bapasa ngaki mana ye pona nzala soko ukimanga pona nzala kene na yo mais soki olingi to sala musala nzambe to kufa nzala poto longa na kosepela mama eza esengolo mingi kotala ba bien matériel wana te nde baninga so musu ya kimbangisi batali bien matériel so totali ba bien matériel to kofa na église kimbangisi te to kokima bande ko na ngai to kozala wa te soko totala kaka ke ono libenga itonda ifale ba mona yo ba honneur ezalaka na mutu kaka moko ezalaka mibale te ngana mona ngona te même si on a protesté honneur ezalaka na mutu moko président de l'église hier akoza honneur bino musu ba passer kozana sima même ozana docteur de licence na yo uti poto okozana sima mais je suis inquiet na kotala que l'église ba konzi baza ebele oya kulukaza la mokonzi oya kulukaza la mokonzi mais finalement ko diriger muninga qui dirigera qui église ko kozala ndengo wana te alors nazali ko senga na résumé papa Simoki Mbangu abisinga iboye bande ko na ngai esengo mingi soto za time mulai ko solola bino mais pour ça ezali kaka mais makamisa ebele ko solola tanga nga zaki tembe na ebisi tembe abina ngai je vous dis la vérité et la vérité yo osali licence na théologie makamna nzambe za pona ba doctorat te eza pona licence te eza pona graduat te ya lobina ko pesa mayele na nga meme na bana mike
yango na tiki nanga doctorat wana pour bika eza yango te doctorat eza wana eza musuni tana koma le docteur en théologie na koluka sikoyo mususu akoleka nga za te ponga na tangi na uti poto yo koloba nga koloba yo na nani mwana atangi ta ko commander nga te or que molimo eza ndengo na te même ozali akotanga te soko ozali déjà inspiré na molimo centre okosala yana zali kosenga bakimbangiste bino bolongwe na libulu bomoni ja polele ya nzambe biso touti musika bandeko touti musika so bataba komona secret wana église protestante ndenge utengi na Martin Luther King ebimi baye kozoba Zwingli ba Calvin baye kokabwana ebimi siko ba église ebele miso ekomi combien to totangi combien d'églises protestantes pona nini po kaka bakabwani wana ki mokonzi mbongo mokonzi mbongo alors ngatene komona ke nzaba minanga ke yo panza sango wana tala soko zali protestant il faut zala na fondateur ya église nani fondateur ya église na yo opesa kombo na ye a répondre na 10 lettres soki azo répondre na 10 lettres wana te tika kuna molili yaka na mwinda na démontrer bino awa parce que soko moni ke nzambe wana aza na 10 lettres te azali moponami na ngai te yesu yo moko bobengaka yesu totanga wana protestant yesu azali awa yesu azali nabala yesu mais obala yesu eloko zakisa yo obala yesu kaka verbalement mais tango toye kozwa na analyse spirituelle parce que ngake makambo ebokomona panza yango na ba assemblée ba armée d'Isali protestant église ya mokili mobimba po bandimela nyozali awa na ba 15e siècle 16e siècle 17e siècle banda na église de réveil na Wesley afondaki yango ezali na Doreki toye na l'église luthérienne Martin Luther King azali awa église évangélique du Congo c'est ya communauté évangélique d'alliance du Congo ezali awa ibango to babandaki yango ibandaki na ba Calvin na ba Zwingli ba panzanaka pona doctrine bazako yokanaka te toyebi yango Calvin akeyi Zwingli akeyi ekobimisa soto armée d'Israël bimi boyebi yango bien botch autaki na Canada toyebi yango toke na église de réveil tokomi ko ba assemblée mutabimisa ke Wesley toyebi yango na 17e siècle azana doreki soko botali ba lettre na e correspondre na 10 lettres te nyonso wana ezali mosuni molimo fa répondre na 10 lettres ya biso ke bandeko na ngai makambo ezali ebele mais temps eza moke po permettre ngai na conférence na kozwa conférence na koluka monde entier na longoli ata continent moko te oyo ezala docteur na poto oza mundele oza na baquestion pose nga baquestion na korépondre mpe naza fier mpo molimo oza kosala kati na ngai naza kobanga ta motu te oyo aza na kati na mosuni. Ok, merci. Rappelez Doreki et Lingolobani lisusu nini? Doreki ezali doctrine originelle de la religion kimbangiste. Message de Pasteur Mokimba. Kombo na yo lisusu? Nazali révérend pasteur Félix Poati Masevo, licencié en théologie. Utina? Na une église Igreja d'Alliance d'Angola. Kuna na Kabinda? Na Kabinda. Batata na bamama na kanisi bino nyonso boti kolanda témoignage oyo bauti kopesa na tata pasteur ndenge boki présentation na ye ezali awa na nkamba Nouvelle Jérusalem epai wapi toyaki na ntina ya milulu ya botiki nzoto ya papa Simon Kimbangu na 1951 et puis mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani bino banso topesi bino merci na ndenge bo pesaki biso mato impe miso na bino et topesi pe merci na papa Tony Lukoki, Oyazaki, na caméra. Révérend pasteur, je crois que vous avez longuement parlé, c'était en lingala, mais il y a des réclamations de ceux qui ne comprennent pas le lingala, mais qui peuvent comprendre soit leur dialecte, n'importe quelle langue, mais nous avons préféré parler dans la langue officielle de la République démocratique du Congo, particulièrement le français. Pouvez-vous quand même vous résumer dans tout ce que vous venez de dire dans la langue officielle du pays? Merci de m'avoir accordé la parole. Je n'ai pas tellement beaucoup à dire aux chrétiens. Seulement que je voudrais un peu mettre en bref ce que j'ai pu raconter ici. C'est-à-dire la définition de la Doreki, nous pouvons la prendre et écrire. Doctrine originaire de la religion kimbangiste. Le but de cette religion, corriger des opinions populaires erronées dans les groupes religieux. Message propre à Pasteur Kimbangu, il me dit: les kimbangistes, prenez-vous garde à ce qui cause des divisions, scandalisent mes enseignements. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Dieu, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Chers lecteurs kimbangistes, ces livres voudraient, par la bénédiction du papa Simon Kimbangu Kiangan, par la certitude de la vie éternelle de son envoyé spécial Simon Kimbangu,
Priez tout en lisant silencieusement et demandez à moi là d'en faire un moyen de vous conduire, de comprendre cette vérité par le Saint-Esprit de diverses religions trompeuses, précipitées comme étant des vraies religions. C'est ainsi que, ici, Papa Simon Kimbangu a voulu me déceler quelque chose de spécial. Et moi, je n'étais pas tellement d'accord de ce qu'il me disait auparavant. Parce que quand il m'a fait voir à la révélation, première révélation, en Lundu Matende, en 1999, j'avais pu refuser. Je dis que non, je veux faire mon doctorat, je ne peux pas aller encore faire kimbanguiste et tout ça. Non, chercher un kimbanguiste, pourquoi pas une autre personne. Alors ça m'a créé un peu de problème, tout ça là, je refusais. J'ai dit boycotter. En 2004, c'est-à-dire le 4 avril, que j'ai reçu Pasteur Kimbangu de nouveau, il est venu me voir, il m'en a parlé. Il m'a dit, si vous refusez de dire ce que je vous dis, vous verrez ce qu'il fallait voir. Alors moi, je dis, moi je devais aller faire le doctorat au Brésil. Il dit que tout ça, ce que vous faites là, ce n'est pas ça. J'étais choisi. Il fallait raconter ces histoires-là dans tous les continents. C'est-à-dire que le continent d'Europe, d'Amérique, d'Asie, Océanie et puis Afrique. Quiconque croira sera sauvé. Celui qui boycottera sera mis dans les trous. Alors, j'ai été content de trouver des choses qui me disaient, alors que ça ne trouvait même pas dans les cours que j'avais reçus dans la théologie. J'étais suspecté quand il me disait que mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je n'ai pas pu répondre. Je dis que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ. Il a ri, il a beaucoup rigolé. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais vous dites la colombe, il y a des fois. Moi, je dis oui, la colombe, parce que le jour J, Jésus était dans les Jourdains, et il y a eu la colombe. Alors la colombe, c'est lui, le Saint-Esprit. Je dis non. Il dit, mais la nature de la colombe, nature. Je dis, bon, c'est un oiseau. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit, c'est l'oiseau. Bon, j'étais suspecté. Je dis, non, c'est pas l'oiseau, mais alors c'est qui? Il me dit que c'est une personne. Quand lui dit, selon Jean, quand il dit, nous prenons la Bible, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mis toute mon affection. » Il est descendu, c'est-à-dire il, c'est la troisième personne du singulier, sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, c'est-à-dire qu'une voix fit sortir du ciel, « Tu es mon fils. » La deuxième personne du singulier, et c'est Jean, vous voyez chapitre Jean, pardon, Jean chapitre, Marc chapitre 16 verset 19. Okay. Alors, tu es mon fils bien-aimé, et en troisième position, il dit, j'ai mis, la première personne dit, du singulier. Donc, ça donne j'ai, tu, il. Donnez le nom de G, j'ai dit Jéhovah. Il a rigolé. Il m'a donné le second nom, il dit que je dis mon nom, c'est Jésus-Christ. Le troisième nom, en tout cas, ça restait dans le pétrin, on ne pouvait pas répondre. Il y a eu quelques silences qui s'est absolument créé entre lui et moi. J'ai essayé de lui regarder, mais il brillait. Je le regardais seulement sous les pieds, mais la figure, il n'y a pas moyen de le regarder parce qu'il était vraiment lumière. Je dis, mais je ne comprends plus rien. Il dit, mais parlez le nom de la troisième personne. Je dis, je ne comprends plus rien. Le Saint-Esprit dit que tu ne peux pas le comprendre. Essayez de fouilleter le livre de théologie, vous voyez un peu, l'histoire de l'Église. Je dis, je n'en trouve pas. Il rigole de nouveau, il me dit, tu ne peux pas en trouver parce que ce sont les secrets spirituels. Tu dois savoir aujourd'hui parce que tu es avec moi. Mes frères bien-aimés, je vous dis ce que je vis. Et s'il faut raconter, on peut arriver ici demain matin. Mais alors, j'ai dit, mais pourquoi dans cette église-là que vous me parlez, il y a 3 égale à 1, il y a 26, je ne comprends plus rien, il y a des embouteillages, tout cela dit. Ce n'est pas des embouteillages, ça doit se faire pour que le nom de Dieu puisse être manifesté dans cette église. S'il n'y a pas Satan dans cette église, on ne peut pas dire que ça c'est une église du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait Satan. Il me dit, au commencement, Lucifer était sorti où? À l'époque de Jésus-Christ, où était Judas? Mais avec Jésus-Christ, mais aujourd'hui là, s'il y a quelqu'un, il y a une personne qui interpelle à Kimbanguiste, que c'est lui le rebelle de l'église. Excusez-moi les termes, ça doit se faire parce que c'est l'accomplissement de la parole. Pourquoi vous devez suspecter ces problèmes? Pourquoi vous êtes paniqués à ces problèmes? Ce sont les accomplissements de Dieu. Le Dieu est avec vous. Vous cherchez Dieu où? Dieu est avec vous, vous cherchez Dieu ailleurs.
Jésus dit au nord. Il me dit, mais quand vous dites à l'église protestante, au nom du Père et du Fils et du Esprit Saint, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint, d'où ça vient? Mais quand on prend la carte géographique, nous voyons que le nord, c'est tout à fait... c'est quoi? Le nord, c'est ce que nous appelons Père. Le sud, c'est ce que nous appelons Fils. L'est, il me dit l'est. Il dit, mettez-vous d'abord à l'est. Il dit, à l'est, mais c'est qui? Parce que nous disons Père, nous voyons Jéhovah. Tout le monde connaît. Quand on fait les fils, le sud, on voit Jésus-Christ. Mais quand on fait, pourquoi on ne fait pas comme ça? Père, on va comme ça et on descend, on va jusqu'à Amen. Mais il faut commencer Père, Fils, et puis on va à gauche. C'est-à-dire qu'à l'est, il y a là où sort le soleil en géographie. Tu es d'accord? Je dis oui, je suis d'accord. Alors l'est maintenant, qui sort à l'est? Je dis, mais c'est le soleil. Il me dit, mais alors le soleil c'est quel? C'est la flamme du feu. Alors sous la flamme, il y a quoi? Il y a quelle couleur? Je dis, mais il y a une couleur noire. Il rigole. Mais il y a une couleur noire. Prenez l'exemple de la bougie. Il prend la bougie, il allume la bougie. Quand il a allumé la bougie, ça fait des flammes. Après, tout au coup, il a éteint la bougie. Justement, il y a eu la couleur noire. Ah, j'ai découvert que non. C'est-à-dire, à l'est, il y a quelque chose de noir. Il dit, voilà, tu as compris. Mon fils, tu as compris. Je dis, mais je comprends. Mais moi, ce qu'on a dit à l'école, laissez cette école-là que vous me dites là. Laissez cette école-là. Ça, c'est une école charnelle. Mais ça, c'est l'école de l'esprit. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un cours d'esprit. Vous avez tous les cours, vous avez la méthodologie, vous avez tout. Mais vous manquez un cours qui est très spécifique. C'est le cours de le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est une révélation de Dieu. Ça ne peut pas être, on ne peut pas voir un professeur de Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Alors j'ai été suspecté quand j'ai appris ça. Ça m'a marqué. Mais alors que j'étais content de poser maintenant des questions. Ah, pourquoi 3 est égal à... Il m'a dit 3 est égal à 1. Mes frères, regardez dans l'Apocalypse, ça se trouve là-bas 11. C'est tout à fait la date de l'existence de Boss Mokimbang, papa Diangenda, papa Kisolokele. Mettez les calculs. Vous aurez voir 301 divisé par 10. Parce que Kimbang avait parlé quand il était à Diangenda. Les Kimbangistes te connaissent. Demandez-leur, il te dira qu'il faut 30 ans de Boss Mokimbang en prison, plus ces 10 ans qui a resté. Tout Kimbangiste te connaît. Au moins qu'il soit un Kimbangiste fondé. Mais vrai Kimbangi se connaît que, parce que a fait 30, il a laissé 10 ans pour l'accomplissement de l'église kimbangiste. Bon, maintenant, prenez 301 divisé par 10. Vous aurez à voir 3,1. Ce n'est pas ramassé, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que j'invente ça pour inventer, mais c'est que je vis. C'est lui qui veut croire, il croit. C'est lui qui ne veut pas, il est dans le pétrin, dans les trous. Comme Dieu parle, il dit que je parle. J'ai dit, ils n'ont pas voulu croire. Maintenant, je vais parler ça à tout le monde. Moi, je dis, mais pourquoi forcément moi? Je suis protestant. Mais Kimbangi, c'est des gens. Il dit que je dois ramasser les gens là-bas pour venir témoigner la vraie vérité. Parce que je veux prendre Kimbangi, oh voilà, il est Kimbangiste, il s'est connu avec papa Diangenda, il s'est connu comme ça là. Mais je suis connu à personne qui peut témoigner ici, qui me connaît, qui soulève les doigts. Je pense nulle part. Alors, c'est la première fois. Alors quand j'ai fait les calculs, j'ai trouvé 3,1. Mais j'ai dit, mais pourquoi 26? 26, oh, c'est l'Apocalypse 13, 18. Il faut prendre seulement la date, l'année de Noé, dans la pénétration, dans le déluge. Il était soit 600 ans, tout le monde connaît. Ils ont fait 40 jours, tout le monde connaît. Et plus 26 que vous me parlez ici, mettez égal à combien? 666, c'est qui? C'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir de Satan, c'est le pouvoir des hommes. Là-bas, il y a l'argent. À nous revoir. Merci beaucoup, révérend pasteur.